Mhm. Mbote na bino surtout bato bolinga mama ili anitu. Mbote na bino surtout bolinga émission na biso préparé pour le mariage. Mbote na bino surtout obotalaka ngai odi bodisposa ata na bino pona kota mama ili anitu na bisi bino mbote jambo habari yenu. Mavimpi ebwe. Boza bien habari wa ndugu yangu, wa dada yangu, wa ndugu yangu, habari yenu. Muniandikie kama mko wazima, kama mko wazuri, muniandikie, munipatie habari zenu ha. Baoyo baniso bazotana ngai bokomela ngai mama nitu boni mama nitu aza bien nzambe azobatela kimi ezali yango na ngaka ngana bino lokwa tosolaka na nzela ba commentaire bino pe butina ba commentaire boyebisa ngai boni bino pa na bino kimi ezala mabota nzambe azobatela nzambe atika bana ete no ba nzambe atika bana ete biso surtout toza bana ya nzambe atika bana ete linga biso ka ndenge tozali merci bien ndenge ba prêter ngai matoi na bino allo bonjour. Ah, ça n'a pas bana bobenga ba maman bobenga ba papa. Michel na bino yango ebandi te. Ensemble suivant maman Elia Nitu. Merci na ba jeune fille na ngai babi maman to sepela kano makasi. Deuxième maman to linga ko makasi. Maman so na tête na journée na okaka bien te maman nanga. Maman tu communiques la joie. Quand je te regarde maman, j'ai tout le temps plaisir de te regarder. Je reviens du travail maman, c'est que je fais en première. J'allume la télé directement, maman Elia Nitu. Maman, tu communiques la joie de vivre. Ma chérie, si tu communiques la joie de vivre, quand moi je dis que moi, je ne prêche pas la haine, moi je prêche la joie et l'amour. Pour ce c'est comme ça qu'à Bolingo, aimez-vous les uns et les autres. Bolingo, 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 bandeko. Mutu azangi bolingo akomona nzambe te. Bolingo eleki. Soko oza motema bolingo te. Soko oza na motema mabe. Ato sambelaka na tongo. Ato sambelaka na midi. Ato sambelaka na pokwa. Bible abiki nzambe akaka losamba bata masumu te. Soko ozangi bolingo mutu azangi bolingo akomona nzambe te. Christ a le aimez-vous les uns les autres. Toyeba kolingana. Tozala na bolingo. Il faut communiquer la joie. Zala mutu moso complexe batu baza. Batu basepe babi. Ye nenga ye toko seka penza. Batu babi penza. Nenga ya yebwe. Lelo penza toko seka. Zala mutu moko te. Okomi place batu baza. Batu babaye na babi. Nenga yebwe. Pardon, asala kende wana mabe. Alors on a un plaisir sur sanga se mingi. Tant nous ba jeune fille ba mama. Ndaso na vandi boyo ngolo ba bana bobenga ba mama. Na vanda kana ba petite na ba fille na ngai. Na fille na ngaza na 12 ans, na fille na musaza na 9 ans. To vanda ka moi tozo tala. Ba mba si ba yebanga. So maman, tu veux que je mette quoi? Tu veux que je mette maman Nitu? Tu veux quoi? La providence ou maman Nitu? Pour ça ba bi la providence, mais moi la kisi ke bangi batala ba mariage. Ce qui ba yoki maman Nitu, elle est bangi batala ba émission. Na pesi moto na ngana. Bijou Ndongala, les jeunes patrons, hein, mon frère. Les jeunes patrons Bijou Ndongala. On est pas qu'on a mis pesa kinga ate bijou ate. Tu m'as marqué hein? On marqué kinga vraiment faire mangai. Bijou Ndongala les boss. Hein? Les nouveaux patrons, les nouveaux riches. On a sorti les bijoux Ndongala à gauche botali Ani dollar, Ani Ndongala. Na semaine ba gros bisous sans oublier des dedans de moi Dina Landoa, Dina Ngolo, Dina Aurélien. Ba gros bisous na bino surtout. Alors tata bona moni gidil nyoka. Ya Jojo nyoka ba gros bisous, ya Jojo ba gros bisous. Ya Jeannette en tout cas ba gros bisous na bino surtout. Lelo na le solo ko betela bino ko so na bino bobi ke maman Elia Nitu bobi maman Elia Nitu bobi ngana bino ndenge to solo laka. To solo maman mabala te. Ya ngoti. Yango nde mama bino tosola kati makambo mabala mais oyo ele tozosola quand même makambo mabala tozosola eza penza makambo eza na mwa mawa na kati eza na mawa na kati on abiki moto azangi bolingo akomona nzambe te soko za bolingo te omona nzambe te. L'ingratitude est condamnable. Muto azape reconnaissante na mokili eza mabe eza pe malamu te nazali kamona ngina bisa bino vraiment
boza pété boyoka vraiment tina suka et puis soko otali émission nanga oyo partageant mpe na bato mosusu et ya bato mosusu peut-être na bamona maman Elia Nitu te peut-être yo ntango opartage émission akomona ke mama Elia Nitu moko existaka na banana ya kotala ye alobelaka nini baoyo nyonso bayebisanga ke mama Nitu mikolo baémission culinaire ezoleka te baémission culinaire mikolo ezoleka te mekala mingi te ekobandela nango koleka ezaka baemploi du temps nga mongo nasalaka de fois naza na bainvité mais bocomprendre ezaka ata mosusu mwa batanga moto ezodérange mais bosinquiété na bino te émission bino boyebi te mama Elia Nitu na makusa ndenga ti makusa nde mama Elia Nitu te boyebi service traité de croissance la providence soko lingo za fête noza kitoko oza fête oba bengi fête classe hein obenga mama Elia Nitu 0615 31 69 90 tokotala lisolo tosolola lelo eza lisolo ya bikolo mibale ya Afrique ezali na ndeko ya mwasi na ndeko ya mobali mwana mwasi azali angolaise mobali aza congolais ya Kinshasa balingani na bango na mboka na biso ka ndenge ezalaka bandeko basoko baya basi mwa AGC ke mwa moke balingani na bango ndenge kaka ezalaka bavandi mwasi na mobali bolingo penza fi aza na ye angolaise mobali aza na ye Congo na biso Congo Kinshasa kovanda bazovanda wana mobali akutaki deja mwasi aza na mwana ye moko azaki na mwana ye moko deja bota mwana ye moko azaka na ye ndenge mpe bavandi bango mibale baboti mpe lisusu mwana moko ce qui fait ke na ndako bakomi na bana mibale mobali alakisaka bolingo na bana nyonso alakisaka bolingo na mwana oyo mwasi oyo akutaki avant ke mwana ye abotama akutaki mwasi deja azaka mwana na ye na mwana oyo aboti bakomi na bana mibale bavandaka bien mais la fille angolaise na kovanda na kotambola alingaki su mobali te po lisolo oyo nazoyebisa bino nde nazoyebisa bino eza mobali ye moko moto abenga ayebisinga apesinga na nimero ya telefone ya mwasi abi soki nalobi makambo ya lokuta zwa nimero na ya telefone yango obenga ye acontredire makambo oyo ngai nayebisi yo ayebisinga mama Elia Nitu tovandaka na Dijon bato baza na Dijon bayebi biso eza na bato bayebi biso mpo na Dijon kuna epare na Dijon kuna bangolais ebele bazalaka kuna na Dijon bandeko na biso ya Angola mingi bazalaka kuna na Dijon ndenge balobi nga nayebi te me bayebisaka kuna na Dijon bandeko na biso bangolais bazalaka ebele bavanda na Dijon mama Elia Nitu tovandaka na Dijon oyo bayebi Dijon toyebi biso tovanda na Paris France to na France wana eza bamboka na biso ezalaka na France yango bobi na bengi yango Dijon mpo na bato oyo bazalaka na libanda mbote mingi na bato batala nga na Qatar babizu na bino bato ya Qatar babisinga mama Elia biso na Qatar totalaka yo bandeko ya Qatar de gros bisous na biso babizu ebele nayoki esengo na sepeli nga bia bon babi mama Elia Nitu na Qatar totalako na Lisbonne totalako mama Elia Nitu awa na Inde mama naza na Inde me natalaka émission pour le mariage ngabi mwana kokwea na indien te mama pardon na indien kokwea te kokwea na ekolo musuba bakata bato kata baoba mama indien kozwa te pardon mwana nanga indien kozwa te mama pardon kama talaka nde bakataka ndeko na bino mosusu wana jeune fille mosusu kitoko wana nde baindien bakataki kozwa indien te mama pardon indien kozwa te maman Elia Nitu naza na Inde pour le mariage na ratati na sina sabona soka na ngingo na talika bona elenga mama Elia Nitu abilenga mama Elia Nitu yango elengi ya fête ngabi tikolo ba ma chérie abi mama yo ana elengi ya fête soka ngala tali yo kande silanga nango kaka ngabi bon yesolo abi mama so na tali yo kande silanga kaka so na tali yo na sepelaka alors merci beaucoup na misala te nzambe nde mutasalanga nde naza boye ya nzambe mutasalanga donc na pesi nzambe merci c'est ka salanga bien bato baosepelaka so bamoni elongi nanga esepelisa bango me na mpe mangobo te boloba mpe bote bokomisinga mangobo to esengo bokomisinga esengo mbiya alors mama Nitu nde tovanda na mwasi nanga tozovanda moko mosusu mama namona kaka mbila ye na ndako aye koluka nini baye koluka ngai na sens nini ke balobi ke naza na convocation mwasi aporte plainte contre nga nasali nini mini boyebi kaka mbila ndenge azosoki basi bake kopesa rapport ntango yaka kozwa moto okende oyebela ngo kaka kuna bakende boye na bureau ya police bayebisi ke monsieur madame afundi yo comme quoi ke yo oviolaka mwana na ye po aprécise ke toa na bana mibale moko aza ya ye te ke oviolaka mwana na ye ngai ye naviolaka mwana na ye oui monsieur plainte oza nango ya mwana boyebi ke na mboko to oza ya poto likambo etali viole batika bakotika te tanki akete esali te bakotika o te bazwi mobali bakendaki na ye wana basali nini bakotisi Jean
boloko po mundela sakanaka te likambo ya viol kokanisa te bakolobaki ezala na tosala te bakosala enquête yo bakangi yo nano mpo basala banquête. Ah, Jean Lili ngai na violaka mwana violaka mwana ya mwasi na yo boza na bana mibale wi mais yo violaka mwana ya mwasi na yo yango mwasi aporte yo plainte batie na boloko to batie na boloko babandi kosala banquête babandi kobengisa mwana en question baza kointerviewe mwana so babengisi mwana bainterviewe babengisi mpe mwana ya mobali baza kointerviewe bango boyebika mbila ye bana ndako bazaka ndenge nini bavandaka ndenge nini avandi 1 mois boyebika enquête epikenda malembe avandi 2 mois avandi 3 mois koto mundela azosala kaka enquête ye batie kaka na boloko mwasi asala nini mwasi akenda kofunda ye ka violaka mwana encore bana baza mibale mwasi aviki baviolaka aviolaka oya ye ndeko mobali avandi 1 mois 2 mois 3 mois mbila asalaka enquête boyebi mbila akenda na enquête na ye malembe azaka lokola ya biso te oyokika babengo likambo oyebi boye telefone oyebia yo olobaki yo osalaki te zala motema kokita soki akamuno malembe zala motema kokita enquête tonton Jean asali 8 mois na kati ya boloko po bazo continue kosala enquête bakobengisa mwana lelo bainterviewe koto lobi bakobengisa kuna bainterviewe koto lobi bakobengisa kuna bainterviewe ye mwasi ndenge atikalaki boye na kati ya ndako akamati biloko ya tonton Jean ake kotika epai ya ndeko ya tonton Jean ke biloko ya ndeko na bino kutu yango oyo natikali na bana ngai parceke ndeko na bino asaki nini aviolaki mwana nga babi Jean mwana o Jean azwi na yo moke mwana o Jean bokoli Jean viole mwana bokotya mpe tembe te tanga mosusu so bayebisi bino likambo osali ndako kolala te place etanga koyebi te bokotyaka atembe te bandeko bakomi kuna mpe esika azali baboyi kopesa pa loi moyen moto akende kotala ye eza te mpo asambi nanu te moyen bakende kotala ye mpe eza te tonton Jean avandi na boloko tonton Jean avandi kolela tonton Jean avandi kolela tonton Jean avandi kolela mwasi ake kofunda nga ngai nasaka nini na violaka mwana nga nakuti muke nakuti na mwana na bokoli na botisi pe mwana oyanga na violaka mwana bandeko boyebi na vie kolinga kaka kosala mutu mabe te bible elobi baloba mabe mpo na yo me bakuta na mabe te malédiction sans cause n'a pas d'effet malédiction avec cause eza na effet soki omoni ke oza na mobali to oza na mwasi po bolingo esilaka nango pe bokoza bolingani baboni mususu na coup de foudre bolingani ka pona coup de foudre à la folie après ta moto na kufa mona boboyele na bino pe ezalaka nango bolingo mususu pe ezalaka nango ya ba contrat ndenge ya ba star ezalaka bo tolingani ka pendant 2 mois po tokabwana biso pendant 3 mois po tokabwana biso ezalaka nango mais ce n'est pas que soki olingi su mutu te il faut oluka osala nini okende kotia na place ya pasi te kolinga kotia mutu na place ya pasi te parce que olingi lisusu te non sikoyo ndenge ake kotia moninga na boloko bakangi ndeko mobali oyo azalaki mobali na ye oyo bavandaki na ye akutaki aza na mwana andimie na mwana wana nanu boyebike mibali mosusu mingi balingaka te kozwa mwasi aza bota aza deja na mwana to aza na bana bolimbisanga pardon vraiment nasengi bino bolimbisi pardon. Allô ma sœur, bonjour. Oui, ça va Kimi, eza boni yo te akuna na bureau na ye benga na telefone ozo parce que ngana na zaboy na osala na nga émission na yambi yo kaka pona mona ki eza yo me benga yo ozo ye so kazo ya matin assistant akuna na bureau na ye ngana tiki kuna na bureau ni parce que ngana osala émission nde to osona bona osala émission non yo yebi na oteke ngana za occupé so na 6 na zo yebisa obengi ya yambite. Ah d'accord, problème est sur la silici na web c'est que au bengi hein. On a d'accord rappelé sur la silici. OK, merci à tout à l'heure. Na mokili kolinga ka kosala mutu mabe gratuitement te. Kolinga te soko yo kana mutu na te ata boza binemi osala eka mabe, nzamba linga bongo te. Ata oza enemi na mutu, kolinga osala mabe te, nzamba linga bongo te.
kolingo sala mutu mabe te ka par plaisir ke fona sala ka mutu mabe eza malamu te. Comment mutu ko vanda kana mutema moko boye olinga ka ko sala batu mabe fona sala ka mutu mabe fona sala mute ata ennemi na yo afana kona tika ennemi na yo vanda na kona na kimia yo pe vanda na kona yo na kimia mutu bosi bo partager na mbetu moko mutu bo sala kisaki na ba bilenge ngeli bilenge ngeli na bino eboteli bino pe na mbuma fruit na bino pe ezali ti ozo courage ozo mutema wana ya kokende koloba ke non mobali oyo aviolaka mwana ezele kwa osaka nango te batu oyo boyebaka keso bomoni batu basi balingani mbili ya bela yemba ekolo pe eponi te loposo te couleur te o nga na poni nanga veya me o mpona mbongo te na kitoko na ye akoka ekolo pe eponi te loposo te couleur te o botika bato basi balingani ekomi trop tard botala na miso batu mosusu bayaka kobebisela batu kotalisa omoni te aza ekolo boye omoni te mboka na bango eza boye eza kaka bino bato boutaka mpe libanda bwaka na conseil mabe na bacouple ya bato eza bien te kolingaka te ozala occasion ya séparation ya bato ke yo nde osali kaka mpo yo olingi ekolo wana te non Zaïrois aza na makila ya rouge na kati ya nzoto na ye yo nani Congolais Brazza ana makila ya rouge na kati ya nzoto na ye yo ndeko na biso ya Angolais oza na makila ya rouge Gabonais aza nango ya rouge Français aza nango ya rouge Allemand aza nango ya rouge Indien aza nango ya rouge ata nde nayebisi jeune fille naka bala Indien te parce que ba Indien nde babomaka wana yango na boyi bakende okatela biso jeune fille na biso mosusu nde bakataka wana mwana na mosusu bakataka Cynthia yango nde na boyi mais eloko nini biso na biso bana Afrique faut tobomana mutu asa azwi mobali na ye basi bavandi ndenge bavandi baboti pe mwana yo lokolo oza Angolais oye koindoctrine mu ndeko no ya Angolaise akende kotia mobali ya Congolais na pasi bakosa likambo monene bongo mpona yo lingo récupérer mwasi parce que boza bino na bino bangolais quel motema mabe soki oza na mposa kolinga mwasi lokola yo oza Angolais olingi oza na mwasi na yo Angolais basi ya bangolaise baza ebele kolinga mwasi ya mutu ezaka lisumu moko ya monene boyeba yango te kolinga mwasi ya mutu eza eloko mabe makasi mwasi aza na mobali soki kolinga ye mobali na nzambe kuta nzambe kuta totya part satan kuta kolimbisa yo te mpo nzambe alimbisaka soki olingi mwasi ya mutu mwasi ya libala yo olingi mwasi ya libala olongoli na maboko ya mobali na ye na satan akolimbisa yo te satan ka oyo satan le diable satan akolimbisa yo te mpo nzambe aza le miséricorde ya lilimbisaka nzambe ataka mabe na biso te so tosengi bolimbisi nzambe alimbisaka mais satan alimbisaka te soki omoki ozalaki na posa ya mwasi bangolaise baza ebele pourkui okomi olingi mwasi ya angolaise okomi kotalise mobali no ya congolais wana ifo kabokabwana zaïrois fo kabokabwana ka zaïrense soki nini bofingaka na yaya bandeko na nga bangolais biso bazaïrois bomona nde toza te estce biso toboyaka bino ebele bangolais bakota na mboka na biso na ntango ya kala ntango nano angolais ezaka na baproblème nani aboyaka bango bangolais oyo bakota tobengaka bazombo te biso pe lelo ya mokolo lelo pe mboka na biso pe koma pe pito pa lebenda bika tokimeli pe pa na bino te tosali déjà métissage bangolais baboti na bacongolaise bacongolaise baboti na bangolaise métissage wana ese ekoti tokoki osala on ne peut rien faire ese komi bongo mokili ese komi na métissage Congo Kinshasa aboti na Congo Brazza aboti na Camerounais aboti na Angolaise aboti na Pakistanais pona nini toboma na biso ekolo pona ekolo koma yo olisepeli na ndeko no po aza Angolaise papa Titi Luvalo oyoki lisolo oyo nazobeta o papa Titi na nga papa Titi Luvalo un bon tonton angolais un très bon tonton angolais toza biso na biso bandeko tokokobomanaka te donc nde bozolanda boye ndenge tonton Jean akoti na boloko bongo aviolaka mwana ndeko oyo angolaise eza na mobali ya angolais alingaki ye lokola mobali ya angolais alingaki ye bakomi na bolingo na bango aza kotriche libanda pendant ke aza na mobali nde na kati ya ndako aza kotriche alors bayokani na mobali wana ya angolais ke
to lukelo ko mo omoni mutu mususu vandi nazo salo mabete na ko boya ezaka pasi uta me mutoyo asa bien nanga asalinga mabete na ko boya ndenge nini mais le kola tonton o yangolais aye ko chia tantine o yangolaise motema biso na biso ko mosola monoko mboka na bango baluki ndenge nini bakotsa tonton Jean na kati ya boloko po bango batikala na bolingo na bango bande ko tonton Jean batikeli na pasi na motema ndenge ndeko na bakoti bolo bakenda pe kotala te pona na sambite moye bakende kotala ye ezate loko asambite bazana pa muso kende kotala ye te ndeko mobala avandi na boloko 8 mois de prison avandi na kati ya prison mundele nde ba banquette osala banquette mwana ezali lo babenga kotoyo assistance sociale kotoyo police babenga koto basala boye boye lokuta eyaka mbangu vérité ya malembe koma kaka mama sa yebisaki mwana kode deja mwana yebisi mwana ki soki batunio loba boye mwana sa nini mwana yoki makambo mama lobi na soki batunio loba boye so batunio ke papa a viola ki yo ke papa sala ki yo papa ndima papa touchaki yo papa sala ki boye de toute façon ça ne peut papa na ote asa papa na yo tabota ote mwana na eza po mususu eza pe mwana ete mais mwana la petite la pauvre ayeba kite ke mama loko azosala boza po akangisa papa mwana ayebi te ke mama azosala bo parce que alingi susu papa o telingi bakabwana mwana ayebi te parce que mama ayebisi mwana te mais ye akodeka mwana ke tala boye loba boye mwana akomi kokende bakobengisa mpe mwana na mama bakomi kobengisa mwana ye moko bakomi kobengisa mwana te polisi ya bayele nakobengisa mwana nakosala bankete kosala baexamen kotala baye kotala ke non tonton Jean aza innocent mwana pa avoué mwana lobi non asala ndenge eloko te mama muto abaki nalobaki atushaka ngai ki aviola nga ki atushaka nga mais asala ndenge eloko te botala esika mobali ya bato aye kobika tonton Jean aye kobika omoni epai tonton Jean abiki botala epai tonton Jean aye kobika mwana aye koavoué ye moko abi asala ndenge eloko te mama muto atindaki nga nalobake atushaka nga mbila ye kotala na bankete mpe mbila asalaki amonaki ke tonton Jean azalaki innocent makambo ezalaki nango kumonte ye abosani ke ndenge atie tonton Jean na boloko mbila mpe alandelaki bamonaka asa akotisa mobali mosusu na kati ya ndako epesaki mbila mwa mobali na boloko ye akoti mobali mosusu na ndako mbila asali bankete aprofondie baye kotala azalaki na besoin ase débarrasser na mobali yango asali nini yango akose mobali makambo me kaka mpona bon te mais témoignage mpe ya mwana avouaki mpe mwana alobiki non papa asalaki eloko te mama moto ayebisaki nga ke naloba ndenge wana bomoni nzambe abundelaka bainnocent ata bato bakoseli makambo lelo yango bible elobiki baloba mabe mpona bakutana mabe te so bakutana mabe wana nde bakokondane yo bomoni pa tonton Jean abiki babimisi tonton Jean na boloko babenga mwasi babenga mwana tonton Jean vandi bayebisi madame to libérer mobali parce que mobali aza innocent mobali asali eloko moko te ozaki na posa se débarrasser na mobali voilà pourquoi omontele ko mobali avandi déjà 8 mois na kati ya prison tonton Jean atali mwasi atali tonton Jean aleli mbila yebisi porter plainte parce que avant de se na boloko bebi mbila ndenge azala mbila yebisi a porter plainte tonton Jean habité na porter plainte te nzamba ko fouté mbila lobi bino ba africain bozala vraiment ba croyance comment moto avandi sur 8 mois yo na ba kenzamba ko fouta alobi non na ko porter plainte te nzambe akofuta ye au monde ngo tika na dette morale tonton Jean abimi azongi so na ndako wana te parce que ye déjà kotsaki mobali na ya angolais na kati ya ndako donc ezalaki kumonte lokola alingaki su mobali te ase retrouver na mobali na ya angolais basali bolingo na ndenge baona ndenge ya angolais basolo na baona portugais bolingo na bango esimbi amona ke koto tanto so na lingala ta musu ba r wana mususu wana ezalaka penza yango te je ne sais pas lokola basolaki na ki angolais bolingo na ndenge ya ki angolais esimbi nango yango akotsaki ndeko na biso congolais na kati ya boloko akosike asaki nini aviolaki mwana nzoka aviolaki mwana te ki atushaka mwana aviolaki mwana nzoka ezalaki bongo te botala ndenge nini biso bastoka mita ya mabe na otoko sala biso mo ko mo eliki awa namoni moto atsenga tala mola ya commentaire ndenge nini yo za mwasi okende koloba ki basi baza batu te oyebi batu boni batalaka yo kende basi ba batu te papa
donc moi c'est ce cas na mabe to lo bate pour naza mais naza moi si na yebi mabe ya biso basi ndenge tozalaka te na yebi ndenge ne biso basi tozalaka naza moi si oui na yebi ndeba soki moi ça seli mabe baloba te baloba ka sumo bala seli mabe sumo ça seli mabe baloba te papa siko honnête oh siko na côté tonton Jean na boloko soit disant que tonton Jean a violé qui moi na ye nzoka tonton Jean a violé qui moi na te a se plaît na bolingo ya bangol bango na bango bangolé bakutana ki Angola na Angola bakutani ba Angola no mibale bakutani basali bolingo na ndenga Angola esimbi allez ba ba to se débarrasser wana kutsa kutsa na boso ekina ndenga ba free kwa pe ko boma akotwa kote kutu na boloko koti boloko avani na boloko 8 mois so ekina ndenga Afrique bako bete pe masasa ya kufi ke to boma biso kaka zaywa oya kufanika akeni po to tika na bolingo eza bien te soko lingi su mutu te ya mama lobana ndeko vandisa ka ndeko bi papa bolingo ya kape silaka to lingana kina yo mena minute ngai nasu na bolingo te to sani to kabona bo kabona bino na pete bandeko to tika kolinga kokotsa baninga na pasi za malamu te bomona kata bato mibale so bavandi na couple ke bakabwani oya tika na souffrance c'est que ye mutazaki na faute soko moni moko akei bato mibale bakabwani moko akei kota akei abongi na ya a continuer vie na ye vie simbi c'est que ye ndazaki na raison oya tika mingi na souffrance c'est que mutazaki mabe mama okozwa bonheur te parce que tonton Jean nga vandaki na kati ya boloko aza kolela na kombo na yo aza kolela po makambo babeke Ezekiel Kuta c'est que le côté il était innocent bande kwa tonton Jean baza kolela sikoyo basaki bongo mwana salaki nini mwana oya mwana na yazaki na mwana azaki soka moko bomba te mwana bina kovanda na mama te na kena ki ndovanda na papa boyi papa alobi te tikala ka na mama na mwana bi non na préféré que na papa habité o tikala ka na mama makala moto na nini na mutu na yo comment kokosela mutu kama munene boyi likamba vile wa pardonna kango te comment kokosela mutu kama munene boyi a viola ki mwana a touché ki mwana pona nini école ponita couleur de peuple ponita biso to sala ngana na kata service traiteur les autres datés de 11 ans nazo mona camerounais abali français congolaise abali gabonais ozo mona bamzo babala tina ba turc bazo batina ba algérien métissage je sais côté déjà na mokili déjà de bon plus no ka ba poso mundu mama pona ko ina moninga okikosa moninga kama munene ndengwana sambela pe muto bosa na bolingo na ndenge ka bosa bolingo na ndenge portugais asalo mabete po moni loko yo sali ndenge kosele makambo bon monter eku bongo ye oyo ozo tina ndako e bongo so asala ngo divorce kwa violence ko mwana oyo tonton jatikeli o sani o monte que so ke funda bakolbaka te ba jeune yo kosa aka bongo soko bande bo mibale kosa aka ke ba viola abana na so eloko muso kosa potoro okendo kosa te ka violer mwana poso ko ke violer ba mbila ba mama yo yaka al kamwaje ka violer oza susu na oya joie yo susu ka violer na police a ondima onte to tika mutama be futaka te ce n'est pas bien kokosela ka bandinga makambo za malamu te kokosela ka bandinga makambo zele komo za malamu te c'est pas bien comment kokolia pe semu na yo pe kiti osali pe ba gâteau na bosala ka na ba fête pe ele pe kiti moninga za na paso kokosela makambo ya malamu te pona lelo na suki swana boki mama ile anitu azara émission ba conseil lokolo za makambo mabala mobali mo abenginga be moni ndengwana moto bala na biso na biso bikona biso za congolais bala na ndikona congolais talanga na kenda ko bala na kenda ko bala mobali mwasi angolaise tala mama angolaise asalingai moni koti en et ozaka soki mutazu mwasi angolaise komeka tetana angolaise asalanga boy angolaise komeka te angolaise kotinga na boloko donc likolo yo angolaise moko oyinisi angola mobimba likolo ka yo angolaise moko osali mabe na mobali obozaki nae oyinisi po ninga zana tali kolone na angola onyata te po soki totali bien eloko oyo sali mama eloko oyo sali soki bozaki na angola onga ko beta kaka tonton Jean Masasa kufi po tika na kosaba bolingo na ndenge ya portugais na ndenge ya kiangolais en tout cas na moni solution musongo sa te olingaka ko bete Masasa kufa po botika na kimia mais alikuwa na ndenge na mboka poto oza mwana nga ko bomela ete bina bomela ta na ndenge ni na ndenge prison oza mama mabe oza mwasi mabe cher mon Dieu honte à toi tu es une mauvaise personne pona lelo to suki wana en tout cas pona lelo na tiki bino na tema lisolo ngo salinga
esalenga kitoko te pesinga sango te siko nde na osola boye nde na oloba ngo nazomona ndenge nini tobanda sola tonton Jean osoda mobali mbali atangisi ma biso boyebi kolela mwasi asaki eloko me kolela mobali esala pasi mingi en tout cas mpona lelo tokabwani kaka wana botika malamu merci beaucoup